Mbote mbote na bandeko nyonso ezanga bino sandi à faire. Ya nazola sabino méthode oyo pona kosala masque rapidement pona bandeko oyo ba insister ba ke musala et puis ba infirmière donc et puis ba garde malade toza vraiment obligé à kokende même pas kaka na hôpital ils en a ba place mususu oyo eza juste kaka il faut obligatoire musala to kende pona ko se protéger méthode oyo na la sabino et senga papier hygiénique oyo to utilisera na cuisine et puis na salon les autres senga graffeuse et puis élastique on a des élastiques awa na la sabino donc d'élastique yango yo les autres senga na kati yango Nashville omoni Mobutu na France Carlos il faut landango et senga sko na appuyer yango omoni nazo appuyer na deux côtés nazo renverser appuyer yango na deux côtés nazo renverser yango et puis nazo ko appuyer pour ezwa forme na plier na appuyer pour ezwa forme ya masque yango yo pour ezosenga kaka ke tosomba ka wana non parce que wana pe ezomonana te et puis ekomi $2 ezomonana te ekomi $2 bamisusu basala yango une semaine 2 semaines et pourtant oyo ekosala yango 1 à 2 à 3 jours comme usage unique obwaki donc oyo eza nango prix vraiment eza ma cherté prix abordable plutôt ya natie élastique nous mon bomoni na koti café zanga donc yango na kangon na 4x4 na jus ok à côté natie na koti café oh là là naza pressé pena mais lokola amour fraternel ezalaka yango yo sikoyo nazo fungola nazo lata yango bandeko baotuna ngai yango salisi oui na salisi te na sali omoni eza na nzela ya liboso na nzela ya sima disons na liboso pe na sima ezolakisa donc oyo ezali liboso oyo eza awa natali nde sima oyo eza liboso donc nafungoli yango nalati natie nakoti na litoi grand frère Willy Kiakou na France voilà ma folo zoage kobukana te mwana mama yango yo moni bosani te ndeko faut se protéger makasi lineti peut-être moto akoki koéternuer basalive bagoutte ya salive ekokoto na misu lineti yango oyo donc olongoli na lineti mpona na ndako donc yango oyo olati tande na boye na akende direct olati na nyonso wana ndeko soki eza possible mpona koma boye avant nalata bilamba opakoli vix na yo po bajour yango mpe eza réduit réduire bajour par rapport ndenge tobandaki kosala régulièrement et c'est ça bambote na banyonso balingaka nga na bao balingaka ngai te que le créateur nous protège encore bye bye bes